eza sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José babi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini moko nzala mama oza mi José la reine de Lyon babi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût babi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité. La qualité, c'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah le bina goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date. Tabelemba ya goût ya chronique ba goût l'Afrique qu'on lit le gros boulot dans Matonge. Mais on a poto comprendre. Donc sur la reine Michosa confirmé donc c'est ça. On est bien, la Mélie bien, la chez Waka chez Jeannette. Nganda sans polémique. Soye olia bilo onion sans mokili. Oh Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette. Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga aza muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien be bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où... Ici, Patrick, on vous voit en tant qu'homme d'affaires, mais tout le monde a un peu yolo, tu es battu qu'on s'appelle mon yolo, tu as un point de vue dans l'élection où tu connais. Bon point de vue dans l'élection où tu connais. Donc, binomo bomoni, élection qui na transparence. Donc, mon qui soit posé candidature, il y a que deux personnes qui vont se présenter. Donc, l'élection Salami, binomo pour moni. Batunde va voter, mais c'est Rouf Moutanga comme président ou à rediriger Bana Yolo, dans l'amical de Yolo en Ile-de-France. Comment vous attaquez jeune, nous sommes très contents que Rouf a dirigé Bana Yolo. Mais oui, nous avons toujours la voix de tous, la voix de Dieu, donc via Batala Naé, parce que après ça, d'abord, point de vue Naé, plan d'action Naé, nous avons rediriger à conduire Bana Yolo. Donc, choisir parce que Kimi Balé, tant qu'on va choisir, cela veut dire que il est le meilleur parmi adversaires. Donc voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Y'a Patrick Marois Vendi, mon pari stress. Y'a Marois Vendi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça, Oyinda, Oumela, Soko Yen agence au thé, veut dire Oumela thé, Global Express, c'est Patrick Maloavengi, Vril Lion numéro 25, Baby agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, pour Koli le Koma Kitoko, il faut les canards, Vril Lion numéro 25, et puis Patrick Maloavengi, Balobi Global Express, souka l'agence, agence au soro yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence oyo, tous en bas service ébélé, routine à carton, routine à bilamba, et puis tous allés na service moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bako kundaye, kitoko, chez Patrick Maloavengi, balobi service kitoko, soro lingo Oumela, foyer na Léon numéro 25, na Global Express, chez
Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela ba fongole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilia ndambu tina ndambu vraiment ngo ya liaka ndamba tinda ndambu ndambu so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Léon numéro 25 umela président nous avons un message na yo to komi na suka ya rencontre na biso o ba votaki yo message na yo pona ba ndeko nyos ba tala yo. Bon, toujours lancé appel moko na bana nyonso ya yolo ba ressortissant ya yolo o baza na biso na poto o bazali ba opérateur économique baya na partenariat pour na ko soulever ko pousse action autour nango na amicale congolaise de yolo en Île-de-France to sengi ba nyonso ba baza ba entrepreneur lokola bande ko na biso ko ba Patrick Malwavengi azan entreprise ya fret baya ba pesa moi oyo ezana exonération ya ba taxe exonération ya impôt soko za ko salisa association lokola amicale congolaise de yolo en Île-de-France yango tobi na batoko ba Patrick Malwavengi na Global PM Express ba salisa association c'est vraiment poto eza ko tongama na ba association et ce sont les entreprises qui sont implantées dans ces entités politico-administratives qui aident les associations à réaliser des projets. Donc, tolobi na batoko la Global PM Express, ba ya basunga biso, ya zappé na place populaire na Château Rouge, na rue Léon numéro 25. PM Express, a la partenaire na biso atika bisoté parce que action oyesengi moi maboko moi nguya pour que to pousse makamba yolo oboso. Donc dans le lenge ba jeune ou ba jeune entrepreneur congolais to pousser bon makasi venez en tant que yolois entrepreneur liboso ou aye ko sa nabiso as un membre de l'association. Il n'est pas venu en tant qu'entrepreneur, il est en tant que membre d'association. Mais sa double casquette d'entrepreneur et yolois et 5 étoiles à donc merci à tous, soutenez-nous et à nos partenaires de la télévision, des médias, soutenez cette association car nous voulons aller loin, mais alors très loin. Merci monsieur le président, mais nous avons un peu dessus na ba partenaire au Bayaka surtout au Yaba Jean Safret et biso ba pandisa ngoto na vérité. Est-ce que merci monsieur le président on est peu dessus na ba partenaire le lot partenaire nenga ye heureusement ya za mpamba na yolo to lito yeba yemoko lokola zalia wa comme le bien responsable ya agence Safret bana yolo o baza ko tala ba ndeko na etando ya RTNC soki mutaza na eloko pona aya ko pesa na compte association na bino pona bo aider ba jeune na yolo baza kuna. Est-ce que ba ko pesa ngona frère moko ya moke ou bien ndenge nini yemoko responsable apesa biso maloba? Oui, Laurent Oloba, pourquoi pas? Étant que nous sommes membre, à pas entrepreneur, mais nous sommes membre de l'association. Mais ce qui va apporter un plus dans le quartier, pourquoi pas le faire même gratuit? Donc, nous avons un bino, nous avons yolo. De façon que yolo et kende liboso, bo hésiter. Et là, au nom de l'association, on fera toujours quelque chose de bon. De façon que pour comme la bande de ya yolo, pour yolo ezala na kimia et kende toujours liboso, ndenge bayoka rasango, ezala toujours parmi les quartiers où yoko sala fierté ya capitale na biso ya Kinshasa. Merci. Merci beaucoup. Papa Patrick, bonjour. Na tuna pour na biso ba membre ba ndeko na so tonto tindele on akine. Moi mbongo, moi petit colis, moi grand carton. Tonto tinde pa na yo. Ba remise ezalate. Ils ont foutu un candingue yo komarande to futaka. Mais moi quelque chose il faut ezala. Netinga nga client ça fait 2 ans na futa kandingue on komawana. En tout cas na osepela mingi so c'est moi remise na ba ndeko no bana yolo na osepela. Olobi nini papa langa. Merci beaucoup. Motuna mama ni so na répondre na oloba boy. Omoni bana ya ndaku. Na bana ya ndaku te, balia ndenge moko te. Alors, na prochaine réunion, eloni to sala, to repesa ba carte na mwana nyonso ya yolo o aza membre. Tant o tika koli na yo. Pe
oyokotika eloko mosusu biso lokosala nini tokopointe à partir ya carte wana yango ekosalaka no réduction ekoma même na bamagasin to tokenda kosomba ezala na bacarte babonis eloko ezolakisaka no vrai mwana ya yolo to fidélité mpe kontaka parce que mosu ozala mwana yolo malingo opesa mwana yolo impousse te mpo akende liboso sikoyo soki apesi réduction omoni te oyaneka mpo na réduction na makambo mosusu mais à partir ya carte wana ekopermettre que non étant que membre étant que mwana ya yolo a bénéficié pe na réduction ya envoi ya colis na ye pe eloko mosusu akotinda pourquoi pas ya service funéraire po tosala pe service funéraire oyo ezali ke okufeli na kini ozwi sango d'urgence oye komona biso tosan charge na service nyonso ya prestation funéraire na niveau ya kini après prestation oyen na bureau na biso na Paris to remettre au DVD de façon au monde na makambo nyonso ndenge elekaki na niveau ya Kinshasa. Merci beaucoup. Soki moto na nakufite keba na bacommissionnaire na uti cimetière réunion munene ezaki na kati ya cimetière na bawei ya monde entier keba na bacommissionnaire matanga so moto akufi baye na liboma bafoto oyo bango bayeba esika bakozwa soki nini bawei ya Congo bawei ya Ghana bawei ya Poto bawei ya partout ya monde entier bazoseka bacongolais oyo bango so bakufi baproblème ezangaka te oyoka ono mubule bimaki mbale mbongo utaki na poto mbale mbongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles esali makambo ofuti awa basali liyo makambo tout na kini pepele wana na bokasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolanga na nzela te makambo tout bureau ba photo ezali okomona ba catalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge wana tu oyo kolinga kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiquer na ba télévision nyonso ya Congo ba diffuser communiqué écologique yo pesi kaka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na poto ba bâche ba kiti musique yo kobeta na matanga nyonso wana uta na poto makambo tu wana awa bokosola na bureau na bango na Château Rouge na bongi Château Rouge solution ezwami makambo te obalela ki boye totindi boye te donc nyonso zoleka awa so pe famille za na mubulu bazao na capacité ko zulo police nationale et yé pour ça la sécurité lever du corps bato ba komemango bata sécurité balata uniforme suka na masolo ofuti awa bakundeli yo mowei na kini na nenga bien na ba qualité ya bien musique ezali o linge beta mboka na bino mboka tout ozulo musique obeta na suka masolo oyo kozwa DVD oyo bakundaki na ba photo ndenge nini lekelaki suka na masolo catalogue ezali bobanga te makambo tout pepele global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge okoki ko benga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85 tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00 global PM service funéraire Patrick Malwavengi bawei non basepeli Oliwaye